bana. Comment salaire bakati mbo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozole langa livance. Olingo bubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo kosa ka biso. Tata, loko lo bito funda toke ndo kufunda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tukenda. Voisin na yope. Biso pe ba magistrat bakati biso mbongo. To kamwe. Yo nazo koma plainte. Na pesa avocat na nga to funda l'état. Na mbongo ya pasi boy. Toujours funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que Kozalaba Katibino Mbongo Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je vais me Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Il est enseignant. Tout ça concerné t'es? Papa, nga mobile nga za policier. Ngai na kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malades. Avec Sensap, retraite il y a agent à l'État et ça sous le cambo kobanga te. Retard ils à la kate, nkoko so ils alité. Quelle est la condition tous y ambila ba retraité? Mais quelle est la condition? Nous sur le biais malade. Et bon ce qui agent wana kofi. Soki agent a kofi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti soki a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Ça que ça pour la retraite. C'est que na Sensap, retraité à l'État vous ont le coup na Kalako. Exactement. OK. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na mutali boss. Eh maman. Ezali kelembate. Ezande po mokolo papa a besoin pension. L'État a foutu à le rôle fonctionnaire nyonso pe akelela te. To pe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail, bazoyer en charge. Et nous qu'on bâtit mon sali nyonso. Ou à foutre à l'État, bakobanda tailler moi quelque chose. Pote, tant qu'on a pension, l'État aille bako foutre à gailler. Voilà. On s'en solide. Sensap. On a lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Botenabino Balandignon sur Abosolo Télévision, la seule chaîne, l'unique au pays en République démocratique du Congo en caractère d'investigation. Merci pour la confiance, pour la fidélité.
Tokutani sous les lots, toza ko clôturer week-end comme d'habitude, ndenge to salaka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nangonga 11h30. Malheureusement, on débute ce programme avec un grand retard. C'est suite à un programme autre, peut-être Binobo éviter. Ne nous en tenez pas rigueur, mais l'essentiel est que nous sommes là. Nous allons faire de notre mieux pour récupérer et puis être à la hauteur. Il y a attente la Bino Boza Rosela Biso. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Boza et Belé, Boche TV Moko Batu Belé, Boza na bituka ndenge na ndenge, Boza ko lula mosala toza ko sala bo pesi biso maboko, Bozola na biso na Luanda, na Angola, Bozali na États-Unis d'Amérique, na Dallas, na Paris, Boza na Suisse, na Allemagne. To pesi binombote bandeko baza na Lisala, Bozola na biso na Mongala, na Bumba, na Bongandanga, na Yakata, to pesi binombote bato pe bache TV Moko Belé, mais baza na Kinshasa, na 24 communes na capitale. To bosa na pete bato baza na Mbujimai, na Nganda Jika, Bisika Nyoso Bozwami, na Afrique du Sud, to pesi binombote bandeko ya Tunisie, na Zoli Kiete Nyonso ekoleka balamu nango Lanzambe. Alors on aura deux émissions, la première partie na la Kakibino déjà, tant on a utaki Mobembo ya Lisala na Bongandanga ya Kata Bumba tolo ba Mongala na Mobimba nango boyebi ke na kendaki kokutana na bandeko na biso ba pigme place na kendaki ezali na Yakata te na leki Yakata me na kiti epa ba pigme kuna na Yeimbo na kendaki na équipe nanga Mobimane boza mona wana ba image yangwana. Merci à Félix tokomaki tosali mosala nyonso eleki malamu bobeti pe maboko na mosala wana. Mais l'honnêteté intellectuelle voudrait à ce que tolo il faut reconnaître les gars qui ont vécu. Na mosala nyonso ba précurseur bazalaka. Na mosala nyonso za na bateau babandaki lisolo. Je pense qu'il y a la moindre de choses à faire. L'honnêteté ndenge na lobby ezalika ko reconnaître ma mérite na bango et puis yoko kota na kati ya molongo kolanda bapa. Kozana motema ya Juda te po Juda. Azagi na pasi na isika tuna kaka epa ya belle formule salini nponzamba yo kalosambo na. Alors soko ebinde komoka salaki bolamu a reçu na likambo. Azagi une expérience personnelle na Nzambe a sali yango. Na place ko lula ye, na place ko yoka motema mabe, mi kitisa tuna ka formule. Soko apesi formule olandi yango, okozwa même résultat parce que za recommandation ya Nzambe. Alors on va lire les informations du jour. Lelo naza ko yamba d'abord le pasteur Justin Manzé. Na lobagi na bino que po biso toyeba Yeimbo ezali eza bateau totunaki mituna eza na bateau bakomaka kuna eza na moto akendaka ko découvrir ba pigme wana sango lobi bongo oui monsieur ezalaka bongo eza na bateau bakendaka déjà bango basali mosala biso toye tokuti mosala epusani mwa moke mais bateau babandaka mosala wana bazali il faut le reconnaître. Nazana honneur ya koyamba pasteur Manzé Justin oya kendaka ko découvrir bandeko ba pigme oya memaka lo sambo oya memaka lilobanza moto ake kote ya ba pigme liboso nde moto na mbili na tongo sango tolingi to mona ye oui boko mona ye na ye biso na inde tozo solo akotune mwa makambo ebele tokobeta mwa lisolo ya ndenge makambo yango esalamaka cette expérience ndenga pusanaka na bango akutaka bango ndenge lui-même va mieux parler zalaka na neni ba photo ya tango wana eza mwa nostalgique bozo la côté na mikile ya poto mais bato bazo kufa na Équateur eza na bato babani na Équateur soko moni na mikile ya poto kotuna ete mais za bato ba vivre aka na Zamba évangile na bango ezaka na Zamba ezaka place o bato bazana espoir tende bango bazo mema espoir. Faut beaucoup de respect et de considération na bato modèle. Alors avant cela, voici les informations du jour et puis pour continuer, na pasteur Justin Manzé. Pacification de l'Est de la République démocratique du Congo tête à tête, Moussa Keïta à l'intégration régionale. Nord Kivu, 3 terroristes et ADF se rendent auprès de la coalition FARDC IPDF à Beni. L'INAFOOT, le club impose la date de la reprise. Nanga sur la loi Tchani et les rectogrades liberticides et anticonstitutionnels. Assemblée nationale, le projet de la loi instituant la réserve armée de la défense adopté. Béni, 9 personnes tuées par des ADF en 2 jours près de Mawove. Plusieurs maisons et écoles écroulées suite au débordement d'eau des rivières Chikapa et Kassai.
Choléra, plus de 30 cas notifiés en avril au Sankourou. La Cour des comptes lance les poursuites contre les auteurs de malversations financières. Nord Kivu, au moins 7 civils tués par les M23 à Kassali. Kinshasa, Bintou Keïta et Jean-Pierre Bemba discutent du pré-cantonnement et cantonnement des combattants du M23. Alors, on va terminer avec cette dernière information. Au Katanga, plus de 2000 détruits après les fortes pluies à Pueto. Pasteur Justin Manzé, l'ami des Pygmées, le président de l'ONG œuvre pour le développement culturel et social, ODCS en sigle. Pasteur Manzé Justin, bonjour, boye libolamo, tutombelio nyonso ya bolamo ekozala na isengo pona motema ya moto. Bonjour ndeko Sango. Na sepeli mingi motindo oyambinga na plateau na yo, natalaka obe na télévision. Ezala na Kinshasa wa, ezala partout bisika na likaraso na koti na moni. Bon, esepelisaka ngai mingi pona lobi Nzambe apamboli mosala na mwana. Ngai moko na yesiko komona ngo na miso, kobikela yango pe kovanda koloba tokosala mosala. Na sepeli mingi Nzambe apambola yo. Amen. Alors, to sololana moninga ya ba pigme. To sololana ye. Fongola lito ina yo place ozala ndako yoka. Makambo eza mwa ebele to kotuna mituna. Ya opesa bien. Pourquoi il fallait tuna question ezala ba question bazo ponana ba bazo te. Ba tuna mituna nyonso. Ye pe opesa biano. Na o ye azana. So pe alo bien na ko ya no late. Aza libre parce que le journaliste n'a pas d'amis. Comme ça na pe zalikama. Alors, Pasteur Manzé, bato baye biote, mbala liboso bazo mono na télévision. Tango mso kombo na weke sango mingi koleka na moto. Soki esengeli oyo bisabiso oyo ozali. Koleka o nga na lobi, oza nani? Merci mingi Sango. Nazali moto ya moke kat na bokonzi na likolo. Nabiangami na kombo ya Justin Manzé Papendunga. Nazali bongo pasteur ya Tabernacle de Lisala, ne tobengango Tabernacle de Lisala interdénominationnel, na message du temps de la fin oyo et teyami na mosakoli, to sakolami na mosakoli William Marion Branham. Nazali na mboka ya Lisala. Lisala ezali bongo chef-lieu ya province ya Mongala. Kalakala ezalaka chef-lieu ya province ya Moyen Congo na époque ya ba province 7. Et puis eko tikala chef-lieu ya district ya Mongala, lelo province ya Mongala nde wana esika Nzambe atingai pona mosala na ye. Pe lisusu nazali mo konzi to mokambi ya organisation non gouvernementale oyo ebiangami na kombo ya œuvre pour le développement culturel et social en sigle ODCS. Yango nde esungi pona mwa misala ebele oyo tosali pona développement socio culturel économique pona mwa bato ebele. Vraiment ezali structure moko ya monene na kati ya Mongala. Donc na bokuse soko na koki ko yango wana. O lobelité soki o Bali ozana bana wana obeti solo yango te. Lokolo tuni ndeko Sango nazali tata ya bana motoba bazalaki sambo moko na bango akei liboso kozela biso na nkembo oyo tezali likia ya mokristo nyonso ya solo solo. Batikali toza na bango sikoyo na bombo mitano motoba basi mitano mobali kaka moko te bakose Manzé Salem ye oyo azali mobali moko ye wana ozala mama boti bango na mama Joséphine Toyo Kombuma nakanisi ebele kat na message ya frère Branham ebele na lobi basote bayebi peye azali tosali mosala ya sango malamu na tango nazalaki na mbula zombi na
tokomibale na mitano embula zomi na sambo nde tobalanaki na 1985 et tala lelo tozokokoma mobembo. Donc vous avez à peu près na 38 ans un mariage. Oui, 38 ans un mariage. Très bien. Alingi ope mingi ope olingi mingi. Mais soki alingaki ngai te mpe ayikelaki ngai mpe kotera mosala oyo mbele nakoti na badérapage ebele. Mais soko na telemi ngwi ezali grâce na apport na ye monene mpo na vie na ngai d'abord et puis mpo na ministère mpe bongo na bongo ngai mpe nalingi ye mingi mpo nakosa ye te nazalaka pendant 38 ans. Oui, nakosa pendant 38 ans et arrivaki mpe bokabwani nsima boye kozongana ozongisi ye mpa na bango bokomosu mpe baye kobongisa nsima limbisi ye ata mbala moko te. C'est quoi le secret ya kozala 38 ans na mwasi moko kovanda na esika moko koyoka ye pasi na bisengo sans que bokende na processus à divorce, sans que bobenga ba avocat, sans que bobenga bato bakata makambo? C'est quoi le secret? Le secret ezali clair na kati na Bible ekomami bino mibali bolingaka basi na bino lokola Kristo ye moko alinga lingomba andima kosopa makila na pe kosomba lingomba oyo ezali nzoto na ye penza. Donc basi bino basi botosa ka mibali na bino na makambo nyonso bato baluka bakisi ya mabala secret ya mabala non mais secret ya mabala eza ya libala ezali kati na Bible ndenge komami na Ephésiens na un Pierre ba Colossiens tout partout na Nouveau Testament les devoirs domestiques eza na kati na Bible. Donc soki kaka bato batosi kaka principe wana c'est fini. Mariage eza tabouté dans les loko musu pe oyo bako ko sala ko kese na ngote kaka liloba na Nzambe onande to sami et puis voilà on est là. Alors 38 ans après ozoyo quand même sentiment ozalaki na mpona ye to peut-être kokola bolingozo qui tapé ils ont kolande kokola ko to lingi ko kende natika ka ete même so to kena yembo to kende na ye ko uta kuna na yembo yo moko mon so ko peto ke ipoto to kende kaka na ye ipa nyonso na likaka c'est pour dire que bolingozo kola ba kokola mbala suko ebisi je t'aime ezalaki quand ezalaka be tango na tango yango eza na mbala ya suka te. Très bien. Alors bana basi bazolanda biso batata ba mama ozomona ke bato basali ba 38 ans na libala meti lelo bolingozo pelaka na motema mais osali ka inane pe ozu ba avocat inane ka keso ozu ba avocat o lobino je vais appeler mon avocat il faut qu'on en parle on a zo ibate bozo balaka na tanda to bozo bala pour la vie parce qu'on se marie pour la vie donc ezali ba chemin à non retour. Mais ba théorie au bokomi nango ben même dans 2 ans 3 ans si ça tient pas je préfère me retirer pe ozolo bango na français. Mais pour quelle finalité? Parce que bolingo ezalaka sans raison. Soko zolinga moto koyeba raison zolinga ete. Eza eloko nde ezokanga na motema. Oyo balobaka eza philosophie oyo bayokaka moya ko expliquer ngo eza te. 38 ans. Mobange wa vandi na se azomona musika koleka mwana mokyo atelemi. Bobalani na janvier. Tokomika lelo na avril ndenge nazomona en tout cas na ndimite ka ne kosila. Je préfère intéresser ma mère et mon avocat. Félicitations, pasteur. 38 ans, c'est pas facile. Merci. Allez, on va parler de votre expérience. 1985, on dit Liloba. On dit Liloba, il y a un message, tu as motema d'une manière générale. Non. 1985, ils allaient année à mariage. Année à mariage. C'était un certain 25 juillet 1985. Ok. De Tobalana qui totiani mopete. Nangonga biso pe ba voile pe zaki dango te ya latika ka robe na ye ngape na latika moi ila mala ngai wana isili ba na kisasa to na lisala pasteur na biso kabu ya bia kapinga Jean Pierre apamboli libala na biso na kati na église mais pona o etali kondima na ndima ki na zamba musika yango peut-être ezalaka eloko moko nzambe alengeleke kala ngai pona ndima sango malamu ezaki na 1977 77 mois d'août. Okutari na wapi salamaki ndeni en 1 minute moi expérience ngo salamaki ndeni na oti na troisième année des humanités nazo préparer année prochaine na ke na mboka na village natal to koti na zamba na papa leki na ngai ya yokaki message moi bandi ko intéressé ye siko tango to kebi so mibale c'était le temps oyo na yoka moto zo fungola nga mabomba mi ya Bible. Pe comme nazalaki na bomwana nga kolinga Bible mingi me moto na kolimbola ngai azalaki te tango ayebisi ngai makambo ebele eloko simbaki ngai kaka moko likomi moko. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Yo batisama nde na libatisa nini? Nabi
libatisa mosusu ezali na ngana si na batisami na batisama tango nazalaki bébé na église catholique nakei na 10 ans nakuli première communion na mission catholique ya Mondongo pe nakei après 1 ou 2 semaines évêque aye ko confirmer biso babengaka kotisa bo si yozo tuna lisusu ngai baptême mosusu est-ce que baptême mosusu ezali ngana si nazwa baptême bi non tala na acte des apôtres chapitre 19 abandi kotangela ngana bi oh mais ce que tu dis est vrai nazalaki mwana moke mais oyo bato bazo batisa mi baza ba mikolo nde na tango wana na yambisa ngo malamu libela tilelo na bopuse yango wana. Alors na kati ya mosala ngo umeli pendant na kati ya mosala si c'était à refaire lelo ezana biloko ozomona ki falo sala mosusu tango mosusu olinga kote ate olinga tango mosusu ata moyembi c'est soit tozala mondimi par rapport ya ba difficulté par rapport ya ba réalité okutani nango. Est-ce que vous reconnaître que le si c'était à refaire ou n'importe quoi nzambe orienté ou n'importe quoi côté la gana mosalo. D'abord na ko koloba bwende ko sango na bandi côté ya sango malamu naza na âge de 19 ans parce que na yambi sango malamu na 17 ans. Na bandi côté na 19 ans na 1979. L'été na nga ya liboso kanisa na no mwana moka zote ya l'été ya liboso étroite est la porte. Pezali lo lenge na mateo nga na banda kinango. Nous avons déjà tenzela na nzambe ezali difficile. Et ce qu'on a sali 2 ans avant na banda hotel sangmala mozaki pona mi mona mi tout na peut-être est-ce que les kambo yo branda mayena ngo est-ce que ndenge nazo mono na kokoka yango na sali 2 ans. De la deuxième année vers la fin na lobi je m'engage. Peut-être on a mis engagé wana libérati lelo. Si c'était à refaire na kozongi la kaka na formule ya débit ti lelo parce que to sosoli kat na liloba na nzambe te na kat na sango malamu ezalaka bubelo la likolo na mbeto ya rose te osengeli pe la likolo na mbeto mosu ya njube Branham ye moko alobi soki ata na lei biscuit sec na meli mai pourvu que na te évangile et ba principe on a nyonso tozali kobatela yango. Alors, malgré mi kakatano mi pepe mbonge bitumba tokuta nango kat na mosala sango malamu, on a tenu bon jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus rien à refaire. Ce qui est qu'on a tenu à refaire, na ko refaire quand na kombo ya Jésus-Christ, na message ya William Marion Branham, pe na continuer nango jusqu'à la fin. Différence nini ezali polobi na yambaki monsieur l'abbé Blaise tozaki na ye na moi échange ya malamu apesi ba point de vue na ye azali abbé à église catholique. Mais le belinaye ils ont la backlist on se peut pas mon bongo on se peut pas mon bongo te mais tout le banane la différence ni ezali entre William Branham na Jésus différence ezali monene ndeko sango Jésus azali moto oyo azali kotinda William Branham azali moto oyo atindami. Il y a la différence entre l'envoyé et celui qui envoie. Bon, qu'est-ce que même Jésus-Christ, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et puis, tango batindi yo ko sala kaka volonté ya moto ya tindi yo. Yango William Branham aye ko sala ne volonté ya Jésus-Christ o ya tinda ye. Bon, qu'est-ce que monene. William Branham ozwa Jésus otiaye kati na William Branham te William Branham tiande ye kati na Jésus mais espace ekotikala toujours mais Jésus so batie kati na William Branham espace ezali débordant ekokoka te William Branham za mokie mingi Jésus c'est presque il remplit tout l'univers la puissance na ye c'est-à-dire Branham azali pécheur sauvé par la grâce alobi yango ye moko alobi tata na ngai ela Branham mama na ngai Charlie, moi si ya El Branham. Tozali bana babotami na liboto ya bato liboa. Ngazana baleki na ngai ba Edouard et les autres baza baleki na ye. Donc loko la botami na tata na mama. D'ailleurs Bible lobi yango. Ngoto oyo botami na tata na mama. L'homme né de la femme na lo moto ya botami na mwasi. Les colonels allaient me pousser, sans cesse agité, pe abotami
kati na péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde proférant les mensonges. Mais tant que pas non, mais Jésus peut abotamaki na moi, Jésus Christ abotamaki na moi si na lolenge oyo wana te. Jésus abotami na naissance au babengaka virginal. Maman na ebi mobalité et le fils l'enfant qui sera né sera appelé le fils du Dieu très haut. Au moins une différence. Alors ba catholique bazuli kamwana lokola ndeko abe azalaki lobi alobi Maria azali pécheur sauvé par la grâce. Nabi Maria Nzambe a préservé que depuis la fondation du monde atika la kosa lisumuto. Donc abotama na lisumuto ebi pe lisumuto. Azomona na différence même par rapport à Branham. Lobi na tuna ki question na tuna ki na bi est-ce que Maria azali pe pécheur au même titre que ngai au même titre que bato mosusu abe aboyi. Alobi pour Branham ça peut être d'accord pécheur sauvé par la grâce. Pour na yona ngai ça va mais pour na Marie azali préservé depuis la fondation du monde azamoto atika la usumugate. Azali préservé depuis la fondation du monde, tout comme Yopen de Kosango, Azali chrétien préservé depuis la fondation du monde. Chrétien Nyoso, Azali préservé depuis la fondation. Donc, avant même la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Et ça, que ce soit pour la Marie, que ce soit pour le prophète Nyoso, que ce soit pour le saint, juste Nyoso, agneau Azala qui déjà immolé. Mais pour la Marie, il est vrai que Nzambe apona ki ye koleka sibans po ye akomema moyo ba oyo akobenga mobikisi mosikoli Nzambe mwana na Nzambe po mwana Nzambe azali Nzambe. Mais Marie so tozongi na contexte ote abotami pe na tata na mama alors azali kaka pécheresse sauvé par grâce puisque ekoya kolongola likomi ya Bible te moto abotami Nanzela wana, maman na tata, pour ne pas dire seulement maman, aye na mokili conçu dans l'iniquité, je dis bien conçu dans l'iniquité, c'est ce que la Bible dit, né dans les péchés, et il est venu proférant les mensonges. Mosala ne kobuka lokuta. Donc il faut makila na Yesu, malongola biloko wana nyoso bongo ekokisa Mosala mobimba ya lisiko lokola bato nyonso. Donc Marie aza mo santu te. Marie so azali mo santu c'est parce que makila na Yesu pe masopana pona ye. Elingi oloba te ke lokola ya boti Jésus, bon makila na Yesu ezana efficacité likolo na bo moina yete. Non non. Makila na Yesu ezana makoki na bo kondi nyonso likolo na ye pona ko santisa ye, ko komisa ye mo santu na vrai sens. Mais autres comme si mo santu bete abotami azebe mo santu bongo te wana sans wana ezali penza ko coller la parole de Dieu. Très bien. Allez, tous allez en direct. Hein? Je voudrais avoir quand même de l'éclairage sur un bon nombre de questions. Le but sola gina beawa. Ezala makambuzo senga il fallait na moi ba éclairage ezala po so éclairage ezalité makambo belé ko za malamuté. Alors tous en direct, on va parler de tout sauf rien, pasteur Justin Manze. Tobeta lisolo ya ba pigme. Tobetanon lisolo ya ba pigme. Na présenté à loko la président ONG, mais en même temps ozali ba camara, ozali moko ya baninga ya ba pigme. Ba pigme ya yeyimbo. Oui, ba pigme ya yeyimbo ezali kaka une particularité, mais ba pigme en général nazali moninga na bango. Moninga na bango. Ezalaki na période de rébellion, un certain vendredi 18 juillet, il y a l'an 2002, nde nazwaki mokano tena kende kotala bandeko ba pigme. Bandeko ba pigme wana bazali liboso penda bateyamaki na ndeko na biso moko, azalaki moko na biso na lisala, pe azongaki na mboka na ye parce que yeyimbo ezali mboka pene pene na ya kono, mais ezali ba pigme ya yayolo. Na villa puisque ba pigme na kati na zamba bazala ko dépendre to ko appartenir à un certain groupement. Bon ndeko wana pour la première fois accueilli ko découvrir bango lokola bazali ba pigme na bango bazala kana zamba na bango. Ne ye abandi ko te bango sango malamu. Et ko sala te quelques-uns bandimi. Le temps bandimi lokola ségrégation ezalaki makasi ba pigme balobi to ko ka vendre na ba bantu te biso vana biso na zamba na biso parce que mongo balingaka ba pigme te olimbisangai moi parenthèse wana muki
Alors, tango nazwi mokano nakende kotala bango ewuti mpo na appel na bango bango moko bapigme bao bandimaka bato ya liboso baprémisse wana nakanisi ntango okendeki omonaki pigme moko mandombula bango nde bato bandimaka mbala ya liboso wala photo bato bazomona voilà eye kosala sikoyo ke ndeko moko kaka moko na bajeune ministre na losambo na ngai lokola mpe azalaki abala mwasi ya ngambo wana ya groupement wana azwi sango epai na bango te bazo réclamer est-ce pasteur Manzepe akokoye epai na biso oh mais pourquoi pas mais c'était en pleine rébellion nzela tokendeki ezalaki un sentier totiki lisala 5h30 na pirogue ya page koluka bazo luka tosali banda 5h30 du matin pour tokende koma yakata na 1h 2h du matin tokutani na ba rebelle bon c'était catastrophique mais grâce kaka na kombo ya liloba oyo nde na bikaki na maboko ba rebelle wana etikali parenthèse nde toyeko kende tongo etani na yakata tobandi pèlerinage na biso wana bana na ngai ya suka divine na merveille bazaki bana mike divine na 2 ans merveille na 4 ans voilà ba photo ya ngwana bandeko bazomona kaka na mama oyo ye pe bokomona pe wana mama José Manze to sali na ye mobembo wana to kokoma mais avant to koma tango tozana na yakata tolobi boye bisabiso ndenge ba pigme bazalaka babino bato wana sobokei bakoyamba bino te bakobanga bino d'ailleurs bazalaka pe na mwa solo mabe ezalaka na bango na nzoto bokosupporte te so bolingi boloba ndete tokende ozwa bango bayaka bokutana na bango na yakata na bible wana bokomi na yakata wana tokomi na yakata nalobi pas question nalingi namona kaka bato wana atango mpe bayoki mpe basede nazwi mpe bainformation oyo ekopermettre ngai na étudier ndenge nini na approche bango alors tango tozokende totiki yakata aux environs ya 9h mpo na okende okoma na zamba wana na kati na zamba 17h30. Voilà, boké makolo. Makolo, j'ai dit bien. Makolo. La moto ezalaki te. Moto ezalaki te dozaki d'ailleurs na tango ya rébellion. Bala les ali sous de la CA Massasi nde boké. Oui, na CA Massasi nde toké d'ailleurs ba rebelle na baki te bakanga quand même biso na butu. Pe tango ba ko découvrir te ezali nde pasteur manzo ah pasteur wa yebani partout wa en tout cas bokeba. Bango ba mikebisi ndenge wana. Pe batuninga me pasteur pourquoi on se permettre ko tamola na butu na moment na bi na sengeli na mona bande ko nga ba pigme na ye babango to sola na bango na ye banini ezali pour na sengeli na te ya bango sango malamu tango pe to kei to komi 17h30 ba ye baka te tozo koma me babandi ko kima nga na pesi stratégie na lobi biso mibali to koyamba mibali penza na nzoto peu importe solo wana bazoloba to koyamba bango na nzoto mama bino basi bokoyamba boya basi na nzoto peu importe solo bana oya biso ya mike bakokotolo na bana bango ça va les attirer stratégie to zwa ki suka ka yango wana simple yango soko lingo kende pa na moto même na matière de développement bi koma lokola bato wana très bien nde koyeba koyamba bango nde na bokuse ezali tango to komi ba moni kaka acte wana nde babandi ko bima babandi ko ya na bi mama bolamba café to melena bango pourquoi wana ezalaki pourquoi spécial okuta ba na bilamba te okuta na botala ka ba photo biteni ya bilamba ya kalakala tu ba musu bana kutu bolumbu penza olimbisanga bolumbu lingo motaka na lingana bino donc ka bano ndenge bazabo moi biteni ya bilambo ne voilà c'est comme ça que tokutaki bango et puis avant voilà, 2002 avant to kende kuna yeba nano liboso te to tindeli bango bilamba élément wana na bosanaki nelingo lobati avant to kende kuna na lobi to tindeli bango naino mwa bilamba ya mutka nde bozo mona wana nano balatalata to ebi pe bango te bon ezaki pe na période ya guerre na biso moko ba indigène ba na loba nini bato ya Jean Bantu bato ya mboka mondele ndenge balobaka tozaki pe na bilamba te na tango ya rébellion bilamba ezaki te po mona pasteur manzala ti costume ya boye ezalaki impossible, je dis bien impossible. Mais c'est quoi que la batou mutindo wana mawa po ya mango bozangi na bilamba. Bino bozangi na bilamba. Bozana ba 1 ans. Olobi? Bozana ba 1 ans. Tozana ba voilà, terme zalaki moko yoani. Nde yango tozalaki nango. Alors tango to ko koma kuna
tokuti situation na bango bamoni ke tolingi bango bango nyonso baye basi mibali bana mikolo ka bamama oyo osololaki na bango wana balingaka biso te biso tozalaka baumbu bapolice nationale banyokoloko biso basoda banyokoloko biso mosala moko kobeta biso konyokolo biso bamongo balingi biso te bolimbisanga terme eza masolo oyo bango bayebisaki ngai bandeko na ngai nazalaki pris dans une émotion oyo okoko imaginer te j'ai commencé à pleurer na bandi kolela ntango bazoyebisanga boye natika bango na kesi mandako na leli nazongi nde kovanda nayoka bango kaka soki etouche motema na kesi na bandi kolela kaka boye mama oyo mpe mama José azolela donc tozolinga te bamona pisoli na biso te nazalaki mpe na secrétaire na ngai na ntango wana Paul mpe ya son âme biso émotion tozalaki pris na émotion tozolela kaka après nayebisi bango bon nami ressaisir nabi bon botala ngai nabi botala loposo na ngai bino mpe bobimiso ya bino maboko abimisi na yo est-ce que poso na biso ekeseni babite ekeseni te na yo ngai aza ndeko na bino tozaka ndenge moko eloko moko ekokabola biso eloko moko ekobangisa bino mpo na biso ezali te bozala kimia toza na bino elongo ti lobi mpe na bangonga moko ya lobi soki to après midi tokozonga mais tozana on a bino awa alors c'était vraiment tant ya consolation pour na bango na bopousse bana nzela okolakisanga nzela ntango biso okendaki ndeko atalisaki biso nzela esika oyo bino bobimelaka na mai place oyo orataka kokweya wana ne nzela boyelaka yango nzela toyelaka yango nzela monene mpenza ezalaka te ata velo ekoki koleka na nzela wana mokolo moko te wana ezali basantier na bango basantier na bango ya chasse na bagibier donc ata velo ekokoma te loko mo ekokoma te bazalaki na se ya zamba oyo moyen ya koexplike ezali te soki nalobi na expliquer ça va prendre tout le temps de l'émission alors ekobebisa makambo nyonso nalingi kaka nakata bopusi natali lolenge bato bazali natali ndenge ngai nazali nabi souffrance na ngai il est vrai que na souffrir mais oyo ya bato oyo ezangi kombo bazalaki na système lokwa tokomaki na poko wana tokende veye na ndimi mpe tokei veye na bango wapi na mwa chapelle na bango moke mpo bapreparaki te ntango na kokoma alors tokozala na bango na mwa liloba na nzambe basalaki mwa hangar bokomona yango meme na bafoto wana ere wana eza na bato mosusu bandimaka daye liloba oui quelques-uns un petit poignet lokwa na bite frère wana oyo azalaki moto originaire ya mboka pene na bango parce que bango baza na zamba nde alakisaki bango liloba ndambo bandimaki quelques-uns bandimaki ya kotanga kaka na misapi oui ya kotanga na misapi bazalaki ebele te lelo esali épanouissement mboka mobimba bapigme à cause ya kokota na biso kuna alors ntango na tokei na bango nalobi nazoteya bino likolo ya zachi oyo abombamaka na se ya banzete na se ya kasa pardon amati na sycomore kasa edipi ye la seule personne oyo akoki komona ye kaka Jésus Christ bongo bino mpe awa na se na bazamba oyo bakasa edipi bino la seule personne akoki komona bino kaka Jésus Christ ngai aza Jésus Christ te me nazali serviteur ya Jésus Christ ntango Jésus Christ aloba na zache kita lobiko ekoti na ndako na yo ngai mpe nazolobela bino te lobiko ekoti na mwa zamba na bino oyo nsima na mikolo bokomona bato ebele lokola ngai na koti awa bato ebele bakobanda koya awa nsima na mikolo epuis bapasi na bino minyoko na bino ndenge bolobaki bapolice nationale bazonyokolo bino basoda ya rebelo bazonyokolo bino bato na mboka bazonyokolo bino kobotolo bino biloko na bino en tout cas là nazoyebisa bino te je vais me battre wana olaki bango nalaki bango nabinga naza serviteur de Dieu nazali Jésus Christ te nazali serviteur ya Jésus Christ na yawa na kombo ya Jésus Christ makambo wana nyonso ekosila mais on va tout faire pour na bino wana premier contact na teyi mpe bango liloba na nzambe epesi bango esengo balobi okozonga lisusu wana ntongo ya dimanche balobi okozonga lisusu te tosepeli ovanda na biso na ino na poko ya dimanche lisusu natali calendrier programme na ngai mais bon comme basengi nayebisi mama andimi na bandeko tolali tolobi na bango tokoya lisusu nazwi mbongo natikeli bango nalobi basalela bino mwa chapelle ya moke soki esili nakoya kodedikase yango tokoya na bato ebele deuxième fois sikoyo nazwi
bapasteur baéglise ya babantu bato ebele tokɔta na nzambe wana plus de 500 personnes nalobi tokende koluka kotombola bandeko na biso oyo mpe totombola evre oyo ekenda liboso wana na mbula nini okoyeba susu mbula ya liboso ezalaki 2002 ouais. Deuxième voyage ezalaki ya 2004 mais na kati na 2002-2004 na bandi kotinda bato bazokende komemela bango biloko bato bazokende koteya sango malamu bato bazokende mosala ebandi mpe kokola nde ntango sikoyo naye kosala dédicace wana na 2004 nde fungoli mpenza makambo mboka ebandi kosala lokola bato babandi komi-interesse mais eza mboka te eza nganda eza bahit bango bavandaka na se ya banzete na zamba alors soki ekomi periode oyo te bamiluka na bango na zamba tolobaka bachasse na bango na baramassage na bango ekomi mpenza te etelemi bazali suna eloko te bakokoya kovanda na mwa hite wana na yeimu nayebisi bango te awa nyonso un jour ekokoma mboka bozolandanga babiye tozolanda zamba oyo bolobi na nga te ezali zamba ya bino bato mosusu bazwaka biloko na zamba na bino na mikongo na bino alors bokobanda kozwa biloko na zamba na bino mpenza mais nasala mwa parenthèse moke ndenge nini nayaki kokota nati bango na programme ya ODCS parce que esalami te na mwa taka ya mikolo wana après dédicace bayebisi ngai bapolisier bakotoki kuna babeti bango babotoli biloko na bango mwa bambinzo na bango richesse na bango ezalaka na ramassage wana mwa bambinzo mwa mbembe mpe nayebisa bango consigne so moto atumoli bino boya mbango na lisala bino botumola te so botumoli nga na kozala makasi te mais so batumoli bino nde esika na kozala makasi nde baye oyo bapolisier batumoli biso babeti biso banyoko wana bazolongwaka makolo kobanda yimbo bayeti ya kata nde baluki lolenge ya kokatisa ngai mpe na koluka lolenge ya kokatisa na ye wana makolo bavoyage wana nyonso je dis bien makolo okosala à peu près 30 km na zamba makolo je dis bien eza na nzela oyo bino bolekaki nango na tukutuku te eza na nzela oyo bomoni na sentier wana nzela oyo ya kati esika bino bobimaki wana voilà ya koutaka wana nde esika wana voilà alors on a porté plainte contre la police. Quand on a porté plainte, le magistrat balobi na ngai pasteur, nous recevons la plainte, mais ils allaient fonder parce qu'on a la qualité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que yo zali motoazo représenté bango officiellement te, ozali pygmé pété, ozali ozaka pasteur. Mais maintenant de quel droit vous reporter plainte na faveur ya ba pygmé nabi? Au moins, alors, magistrat, qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Alors, soki ozalaki na structure, ils ont protégé bango, alors c'est à ce moment-là que on a la qualité. Mais ça, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. C'est à partir de là, pour être honnête avec l'opinion, na bango, na insérer bango, pour écouter na tango au statut, il y a ODC, c'est eux que vous allez confectionner. Et puis, papa Okita, paix à son âme, Yende Moutou, Azala qui mettre Nangai Pona pour élaborer statut à ODCS. Nde, et au quoi, tango, toujours kaka, nini, puissance juridique wana, force wana juridique, et ça a réglé toutes les questions. Donc, comme il réclamer Bazamba na bango. Tokomi ko réclamer ba droit na bango na bazamba na bango faut ba tiaper bango na misala parce que guerre esili si ko ba société bandi ko ya exploitation forestière ya zamba na bango là il y a eu des guerres et des guerres on a ko ba ko loba wate ezala ki terrible pe bazu makoki di kolon bazamba na bango na lobi tango boko sala cahier de charge boti anzela oyo ti ba fungola pe mboka oyo mabele oyo ekoma espace ya monene et on permettre ngai na royal isu na makolote na bando yaka na tukutuku. Plus tard, tant on soumis tout capé bando kota. Et c'est ce qui a été accepté la société. Voilà, vous avez la Siforco. Siforco na Makayalezi. Na Makayalezi à l'époque. Voilà. Alors, na sala qui peut moi loma moke, na tango musu nazo bimisa kazaka na ngai ya pasteur pour me poser un peu.
Oh, balabala, la biso basalite, pasteur, lokolo lobaki nabi, ah, pourquoi ils s'en étaient? Na balabala. So batuni bolo bate, pasteur manzende atindi biso. To bois kanzite. Ondela zo ya bakuti nzete na balabala. Oh, bo sali bo poni, pasteur manzende atindi biso, to bois kanzite, so ki ulingo tuna ye. Bon, alobi bongo pona ni oipo, alobi te lokola yo lingo fungola balabala na biso te, to kwa ils s'en étaient. Ya kusamba. Ondela négocier na ba pigme, lobi na tongo mutu nini, machine ye fungoli balabala. Ote bon école déjà na sina sala bango école na bango. École wana école zaka endele to zala ki endele te to zaki mo ba bashi mi bale bo UNICEF to tieli bango. Malheureusement ba photo ya tango wana nde to bungisi ngo ba photo ya bashi wana zala ki pe. Bana bazo ko apprendre ABC na kasa ya zamba. Ba kaukisi yango kaka bazwi likala bazo lakisa bango ABC. C'est comme ça que bana ba pigme ba bana ki koyekola. Donc makasa ozwi na nzete na zamba. Oui. Bokausi yango. Kausi yango. Oti yango na non, mwana simbi yango. Mwana simbi ka likasa. Bakomeli na likala. Ya nzete mokia bo papoli yango e komi mwa plate sikoyo boye mona kisazo koma na likala. Na mo eteni ya nzete wana kwa tableau, mwana pe azo prendre yango na kasa ya nzete na likala, je dis bien. Voilà ndelo ko salaki pa là-bas. Oui, c'est comme ça qu'on a commencé. École aux monde à monene banda ibongote bandinde ndenge na zo ibiso sikasiko. Puisque na prometa ki bango makambo ebele. Na bi nazala ngala mbongo te. Nazane loko ata moko te, naza pe na soutien moko te. Mais Dieu m'a dit dans mon cœur que na lukaku aider bino. J'ai na yoki na motema na ngai na aider bino, je vais vous aider. Nazana mbongo te, mais on va se battre. Voilà ndenge bokoti. Oh là là, quelle expérience, quelle histoire, c'est magnifique, c'est magnifique. Ozoyoka, va avec la force que tu as. Oyoza nango kaka yango ndefo bananango. Li solo ya ba pigme ya yimbo ebandaka ndenge nini. Moto akenda kokutana na bango. Akenda kande makolo. Lelo biso tozwi chance akokamata moto kokenda ngona yakata. Kotambola likolo ya moto. C'est vrai que tango bato baolanda bazomona risque ya bisango ozwi risque mingi, mais bango bakendaka makolo na kati ya zamba. Plus de 30 km na kati ya zamba bazotambola kako bena makolo. Biso lelo tozwi ngolu to tambola na moto, ata kotambola la biso pe zalaki risque parce que ndenge to okota wana. Ah to komaki na entrée principale siko toza kokota na molili. Ezalaki pe pasi likolo ya mbula eza ko beta, mais to ekokoma yimbo vers 22h. Ezalaki pasi soki likolo ya moto tozoka nkele ya boy, soki likolo ya moto bato bako banga balobi ndeko bozwi risque mingi, mais bango sikoyo bato batambolaki makolo 30 km na kati ya zamba pona kote ya évangile, 30 km na kati pona koluka bato bakongole moso bakutana na bango balobaki bandeko na biso bazali awo pona kokende kopesa liloba nzambe ezwa valeur. Bakende koyebisa bango ke nkolo alingi bino, Yesu alingi bino, mokolo moko Yesu akozonga, bozwa bandeko nanga liloba pe ya kipona bino. 30 km na kati ya zamba. Et puis tango bakei bato bango bazangaka bilamba, bango nde batindeli bango bilamba ya mbo pote bango balata, bango ba kokutana na bango. Tango bakutani, bayambani, bazaki na bilamba te, mwa biteni ya bilambo bango balati, pasteur nda tindaki yango avant. Kubanda 2002. Komesana na bango, kobanda ko solola na bango. Ba serviteur de Dieu tozolo bawa, nde batoyo. Ovandia ozote ya nyonso ozote eza na Android. Même Bible no eza na Android. Oteya ka bato bazo sambela, bato adoration moto filmer na téléphone. Mais bato na zamba, moto na solo na nzoto mais faut yambaye. Oyo kaye bien olo ba ozande konanga, okanga zolo te me oyambaye. Pe mwasi na ye bando bango babala ni andima pe koyamba ba sœur muso baza place wana. Est-ce que moi c'est qui ça kondima mobali na ye amemene sika wana. Pour le meilleur et pour le pire nde yango. Il faut tinda mananzambe pour lingelo ka modèle wana. Pour ce que tindité il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais ba ouvrier il faut pas noter à peine na yimbo. Faut pas noter à peine na yakata. Faut pas noter na meyo kota otuwele. Faut pas qu'il n'appelle à Bikoro, il faut pas passer à la capitale. L'évangile. Ce qui nous a bengi ote na musalo kokangote. Pasteur bokomi wana na yimbo. Au fongoli siko ONG wana tango lobi pour comme la qualité. Et maintenant défendre bango, il faut apporter développement. Parce que ONG no siko esengeli te ya bango développement.
bapor na yo na secteur wana toyoki lisolo na bandeli ezaki mpasi kasi lelo tokoki koevalue mosala no na nini lelo soki bato wana bavandi mpo bayoki liloba epa na yo soki kola apesaki liloba te ntango so balingai bavanda te balingai badeplace place mosusu mais lelo oyo nini tokoretenir na actif ya ONG na yo oyo osaleli bapigme. Merci ndeko sango, vraiment ezali une opportunité pour nanga parce que ezali mbala ya liboso naloba makambo oyo liboso na opinion makambo nyonso nasalaka mpona bapigme wana nyonso natina oka na la voix de Dieu nabaki te na dédie yango mosala na nzambe nalingi koloba te ntango totindeli bango bilamba liboso mpo te bazali bolumbu babimaka te ezebe soko moko alingi abima soki ezali mwasi mwa liputa moko ya elamba eza na singa ye nde akobima alati yango quand même mpo amizipa nzoto mpo abima to koluka to mwa mungwa to eloko moko oyo basengeli na yango kino ntango ya kozonga bamosusu bakobima te epa na mibali mpe ndenge moko nde totindelaki bango bilamba avant tokoma bilamba mpe ka ya ndenge wana nano mbango yango ozomona bafoto bana mosusu baza nano bolumbu donc motakala et ainsi de suite mais ntango mpe tokei tokomi tomemeli bango biloko ebele ezala basucre ezala bamungwa ezala bilamba baalimete bango babi yokana sekisa bino moke babi me oyo alimete oyo biso osalelaka yango te yango soki ekwe na mai ntango tozokende tochasse topeshe epoli na yango tokozwa moto te oyo eza na tina bi ah bon bongo bino oyo bino eza na tina babi tika tolakisa ndenge biso opedisaka moto nde babandi kopedisa nakanisi nalandaki na baimage namoni bapelisaki moto na présence na yo donc c'est comme ça na bi ce n'est pas possible donc tina alimete yawo ezali te kaka mungwa sucre bilamba savon tokuta bango savon basukola ezalaka nde mwa bambuma moko ya babenga yango nini soko baterebin te so eloko moko ndenge wana bambuma na yango yango nde baopakela yango na bilamba batina zelo ya mai bazonika na makolo yango mona bilamba na bango ezalaka toujours noir ezali tachete na mwa blanc eutaka na yango ate ezalaki ya couleur nini ekokomaka couleur wana e tobandi komemela bango basavon na bandi kotinda baseur babanda kolakisa bango ndenge ya kosukola wana sikoyo na cadre ya développement ndenge ya kosukola bana totuni te babotisaka basi ndenge nini babino ezala kaka basage femme oyo ya bango moko mwa nzete moko bakolongola poso na yango eza lokola rasoir so balongoli poso na yango eza très tranchant yango nde bakataka na motolu so bakati na motolu bapakeli mwana kaka mwa baputulu mama mipakeli mwa putulu bavandi kaka pembeni na moto ti motolu ekokufa c'est vrai babibi c'est comme ça nde na bandi kotinda baseur oyo bazalaki na posa ya développement koyede bango bazokende balakisaka basukolaka bana boye tala bakataka motolu boye tala basalaka baolakisa bango ndenge ya kosukola bilamba et ainsi de suite so totindi biloko totindi mpe bato bakei koyede bango kolakisa bango comment koutiliser biloko wana et après toyei komona te me bazobika na nzala moko eleki soko tokei tomemaka biloko ebele nakesi ntango okendaki omemaki biloko ebele eyede mpe bango mpona kolia donc on a étudié tout ça so tokei tomemi biloko mpo balia même na bakwanga biso tozoya nango bango mpe bazolia on a étudié nabengi baingénieur agronome Zéphirin Bazozo azali ingénieur agronome ya monene na lisala mpe na mongala nabi étudier biso comment on peut aider ces gens babanda kokata bilanga nde ya étudier akei mpe mpa na bango abandi kolakisa bango ndenge bakoki kobanda kokata bilanga c'est ainsi que moni epa na bapigme bakoma na bango kokata bilanga si j'avais envoyé des ingénieurs po bakende olakisa bango kokata bilanga malheureusement problème bauti kopose ngai kala mingi te ezali évacuation ya baproduit na bango c'est là-bas que ça pose problème parce que babandi koproduire na kososolo te nyama ya zamba ekimi mosika na bango bamarekage ebele oyo ezalaki bamituka bacamion bamachine ezokobebisa bahabitat naturel ya babiloko bango bazalaki kolia donc il faut koapprendre bango sikoyo méthode mosusu ya subsistance ya production ya subsistance ya vie na bango c'est comme ça que tolakisi bango bilanga na bamakambo mosusu mike baliaka mbembe te maintenant ils doivent ramasser bakoki kozwa yango mpo bakende koteka opesa bango mwa bourse na yakata
Tant on peut pas tomber te mboka bandi ko fungwama bato pe babandi ko landa bango ndenge ozomono wana babantu pe babandi ko ya ba pygmée ngaso na tozana yo na babantu na ba pygmée na batete yo za pygmée ayo koyeba pygmée de na oyeba bango tellement que na umeli na bango plus de 20 ans. Alors bato mosusu pe banayi ko décourager bango mais pasteur bato yo ba komina no pinda na hauteur te na lobi Belge a colonisé Congo pendant plus de 100 ans. Congolais a bongate. Bino bolimbo bongisa bango na 10 ans 15 ans. Na robunda na bango ti jusqu'à ce que ba koyeba. Ndenge ni bana batanga classe bazo ba diplôme ti sikoto même na posa ya kofungula un institut supérieur. Et na pas sala la et bandi déjà poto zwa kabana mi ba de parents ba ya kotangaka. Alors likambo siko ya kotonga école wana to le bernard likambo école pourtant on accueilli na kuti be école pena ba construire ngona matériaux durable o wana eza na yembo et pas ba pygmée be école wana bato za kotala Oui. likambo école wana mi bali uti wapi ba kelasi wana Sikoyo tango na monite bana bango babandi ko mi intéresser na kelasi. Na yeko lo bate na cahier de charge tango bo sala bo signer siko contrat na Siforco makaya les bandimi ki ba ko kotsa pe bino na zamba la bango eloko esalema te bambula nyoso ba exploiter zamba la bango esalema tamba la moko te ki ba pygmée ba bénéficier na zamba la bango. Alors cette fois-là à cause de ba négociation ba débat makambo belé to zaki même na professeur moko awa pe ya son nom professeur Kankonde yemo to zaki ko la kisanga qu'est-ce que nous pouvons faire et tout. Alors na ba débat wana ndimambi te ba pygmée bazwa droit ya bazamba na bango na bo senga pe basala pe école mais ba meyi ko sala école ono ba pygmée sengeli bango moko ba beta ba brique nde wana nazalaki tellement monté na komi mokanda na alerter toute la communauté nationale et internationale na bi ba pygmée ba kolo zamba banda ba vanda na zamba ba beta brique te pe bozo beta bango brique mokanda wana et offisqué qui bango terme peut pas utiliser ba bi ça nous a vraiment offisqué. Il fallait y a ton négocier na bi mais non ton négocier qui bolinga ko yokate il fallait que je réagisse. Ba bon tikaka to sala ba bandi ba betika ba bricadob nde ba ko sala école wana mais milieu ba placer ki ngoza ki mabe école Bukani. Tango Bukani wana déjà na luki arrêté parce que to allez en partenariat. Na ministère et enseignement primaire secondaire. Nous allons partenaire, ODC allons partenaire et ministère et enseignement primaire secondaire. Je dis bien un partenaire officiel privilégié avec ma arrêté ministériel oyo ezali ko kanga partenariat wana. Nous allons d'abord partenaire et puis nous allons payer na droit ya ko gérer ba école publique ya l'état parce que biso topé si l'état ba école, l'état le bureau vous allez gérer ça parce qu'il y a aussi une loi ndé ba ya ki ko sala to c'est le partenariat wana. Alors quand il y a partenariat wana na kati ya liste école ya ba pygmée pe ezali nde tango baye ko sala programme ya construction ya quelques écoles publiques nde yango pe ezala ki ciblé nde ba pesa inga mbongo te ba zui structure mosusu et keka kotonga tango esili division provinciale babi école na yango ba pesinga clé ndeka basalaka na ba structure nyonso oyo ezali partenaire ya enseignement. Donc c'est ainsi que école wana etonga kezate ke ngana bimisi bongo mais c'est en partenariat. C'est une école ya partenariat. Ngana sali na to sali école l'état ira kotonga. Il paye les enseignants et tout. Tango gratuité ezalaki na noté bana wana bazalaki ko étudier gratuitement. Gratuitement parce que école wana ezalaki na mécanisé te. Mais tango na ba 2000 ba enseignant pe wana ko tangisa gratuitement pour ba gina salaire. Oui, ba zala mbongo te bana nyos batanga gratuitement. Banda to banda na bango ti lelo bana batanga tango pe gratuité yé constitutionnellement parlant ne bana bandi ko tanga donc va continuer na bango na gratuité. Mais le problème que nous avons aujourd'hui pour la bana wana yo ebi bana ba meseni mingi na zamba. Ba ebi classe mais qu'est-ce qu'il faut faire pour te bana wana baza ebelé. Te bako autonome te bako za même 500 élèves na école moko wana. Mais bana bakima kimaka mo ba classe mo banzala tala kaka mo titango ko ba meseni na zamba période de vacances te bazungu bo tia zumwana akena et tout ça. Ya on toujours étudier mécanisme ni toko ko sala. To ka rapete pam
Après ça rappelle bana babilo ko lia na classe pote baki ma classe te pam ako kanisa pe kuna te. Nazo lancer siko wana un appel et par na yope sango omeka ko lobela yango parce que ce sont des enfants congolais. Donc wana na ngambo école actif yango wana bana siko so bazui certificat wana babandi ko kende na ba école mosusu ya secondaire alors que il y a aussi une école secondaire pour na bana wana. Mais comme ba sosolo ki na école secondaire wana te totiki yango en stand. Mais ça ya bango. Bana bazo kende yekola na ba école mosusu pembeni kuna nde bazui ba diplôme. So ka sili sika ka certificat akena école mosusu ailleurs azui diplôme. To na posa école na bango moko ezonga na milieu na bango. Donc eza la bilanga. Ba yebi ko sala bilanga, moi commerce na bango. Babandi ko sala moi commerce na bango. Ba komi ko produire, ba produit agricole, ba produit forestier non ligné local là-bas, chenille, ba escargot, des choses comme ça, pour ba banda pe comité qui là comme ils sont en charge parce qu'on ne peut pas tout donner, on doit les accompagner. Donc accompagnement on a ememi bango ti na lolenge bazali sikomende chaque année to même la kabango bilamba. Ba jit ata 7 8 9 jit ya minel. Wana zaka ba bonne foi. Ba bonne foi ouais, à niveau de l'église. Bato bazo pesa. Oui, dans un pasteur pe l'église ya monene. Très bien. Oui, dans une église à peu près à peut-être 2000 personnes. Oyo bazali et ba soutenir kanga na ba action socio-humanitaire. Nazu eloko moko te subvention moko te. Ça dit pour le moment politique a na eloko moko te na Simalikambo. À part kaka partenariat ya école. Il y a l'État. Il y a partenariat, il y a l'État, il y a école, c'est tout. L'État congolais. C'est tout. L'État de Atongi. L'État, par exemple, en partenariat, si. L'État a Tongi, ils ont créé école, l'État y est à Tongi. Très bien. Ils ont à peu près combien de balles à Bazotangalelo? Normalement, Bazala qui 250 et qu'on a 300, mais Bazo qui t'a moins de 100 pour l'Anzalande et na lobby. Pour l'Anzalande, ils ont qui m'sabango. Bazo quoi, vous vendez des cigares. Bazo quoi, soit Babote Bazu, Bango pour Baken des Zamba. Je pense que dans l'émission on va y qui yote ta boni ba bosa na jamba te alors ba sala ka moi mi ko moke po bazwa bana ba ke na bango na jamba na tango kilasi autour na moi na si a commis déjà na jamba wala na jamba ndeni donc c'est comme ça donc so moboti akena moi na mais toujours stratégie ya sika na yebisa ki bango te hôpital wana ezotonga masika siko centre de santé ezotonga na yebisi bango te ekozwa kisi na hôpital bobele famille oyo bana na bango batanga la classe so moi no atanga la classe te oyeba te bokozwa ka kisi te ata obeli ndenge nini bokozwa kisi te wana ezali moko na stratégie auto-réservée pour na année scolaire prochaine pour te bana babanda koya ebele moboti ya kobanga te so to mwana beli tonga na beli nazanga kisi te donc ezali tosi mpe tocommuniquer bango ntango tokendeki na bapasteur Arthur tocommuniquer bango déjà ikamwa tobi tango centre de santé ezosalema parce que ezosalema en partenariat avec la fondation Amos ya pasteur Arthur ye mpe ntango amoni abi je peux pas laisser ces gens comme ça il faut faire quelque chose. Très bien. Alors dans le cadre de partenariat centre de santé les autres ont déjà kisi et rejoint ba famille ka ba no ba tanga classe wana to rejoint ba na belé même plus de 500 voilà pour baboti wa koyeba ke lokola bana ba kobanda kozwa lobiko ya pamba po bakendaka kelasi na mabota na bango ba koma obligé bazali sika exactement pour na otangisa bana. Alors on va prendre une petite pause avant de revenir Potosilisa boza ebele bozolanda biso boyoki parcours ya bande kona biso ya yimbo tango na laki tokutana na losambo tota na no église oyo esika tokomaki na yimbo tango toza avant tokoma epa ya tozaki d'abord epa pasteur Manze ouais tokobanda esika wana place tozaki na lisala et puis tokende pe na yimbo tota ndeko botivo ndenge botivo aza koyembisa tozaki na kati ya losambo ezalaki ambiance ya bien wana ezalaki na yimbo mais tokendaki quand même kotala pasteur Manze na kati ya losambo lokola toza bato toni mpesa ngona suka tokomi place wana ya Kimalamo. Alors les personnes vivant avec handicap étaient en sitting devant le parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete pour dénoncer la spoliation de leur terrain au village Mandere au quartier Bibois dans la commune de Nsele dont ils font face par monsieur Chabani Niembo. Alors on va prendre d'abord ces deux éléments Bogota la pendenge yimbo bato bako yimba évangile koti lelo bakomi quand même bato
oyo bakoko za peine na lolendo mwa lipambo ekoti mais na bato basaki mosala ndako nyonso etele magasin na bato basimbela ngo poto ata bavanda kuna te me bakolo baki bango nde bakolo ndako po bango bato amona ki pasi nango bota l'ambiance ya lisala bota la pe le maoto annoncer puis bota la ndenge ndeko botifu aza ko yembisa e boto kozonga wa pote toka matama loba ya suka toto na mwa mituna ndambo etikali awa et puis toka bona na mosel na nzambe pour na kopesa nzela na deuxième émission. À tout à l'heure. Nous sommes le dimanche 2 avril 2023, dimanche de Rameau pour le chrétien catholique. Ali Salah, le patron du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo et toute sa délégation, on prépare au culte du dimanche à l'église du message que dirige avec foi, amour, abnégation et détermination le pasteur Justin Mandé. Heureux de prier ensemble avec le journaliste d'investigation Israël Mutombo, le pasteur Justin Mandé a salué très vivement l'arrivée de ces grands journalistes d'investigation à la Mongala, surtout pour la visite de peuples autochtones. Cet homme de Dieu a présenté le patron du groupe de presse Bossolo comme le seul journaliste congolais qui a dénoncé le mal sans peur pendant le règne de Joseph Kabila, chose qui n'était pas facile à l'époque. Tozali na frère Israël Mutombo katika biso pour la télévision bosolo ba politique. Bosolo ba politique ye na biso de boss. Frère Israël tele ba ba ngoma ko na yo. On a na biso ya botema alinga biso naino atanga na yebi ete ya zo dinga na zo comprendre. Il m'a toujours appelé papa. Appelle la papa, il t'a envoyé ce papa. Oh man, je l'ai dit. Mais là, papa molié. Azama la moquette. Aïe, il fait mon nom. Mais ça va comprendre de la roulette, il y a pas mon nom. Prenant la parole à son tour devant le peuple de Dieu, Israël Mutombo a remercié l'Éternel Dieu pour cette meilleure opportunité. Il s'est dit joyeux de se retrouver parmi ses frères et sœurs de l'Isala. Soki ezalaki possible mbele na kamati mwasi na bana tovanda na lisala onction ya église peut-être bozoyoka te mais nzambe azali na solo na ye pa papa et pas tata la logique on va se présenter dès que vous êtes dans la vie tout à boli malamu to ena mosala tozoke de yibo soki toki yibo c'est que ça de papa oh bato moko ta on azo ya ba communiquer message à lui mais pona nini kaka bato ya Branham bazoke na yibo babi pasteur mantia ke na obeyi ba pasteur ba uti ebele ba ke yibo mwana na ya utakisa sa ke yibo. Mais journaliste monnaie donc le pays. Bamonio so bato aprana. Est-ce que ba big be baso pesa bango eloko te? Ngai mpe na ebisi moto wana ya solo baso pesa biso mwa biloko. Bazo bande ko baso pesa bolingo nde so benda biso. Soki bazali na bolingo te to boya te. Bolingo nde so sakisa biso. Komo sakola lobaki kaka bolingo ya solo nde kokota. Bolingo wana nde so benda soki olali olobi naza na mwana ya tata na ngaza na yeyibo. Aza lokola ngai na yamba ye tokina na ye tokumisa nzambe longo. Soki nkolo alingi lobi na mawana ye papa kopesa pe nzela tokokende kuna pe tokozonga toza na mobembo ya ntango mokie ntango mosusu d'ici samedi soki nkolo apesi nzela tokozonga. Dans la foulée, Israël Mutombo a dévoilé le but de son voyage à la Mongala et a promis d'assister la famille d'une sœur décédée le même jour à 2h du matin, car, selon lui, la mort n'est qu'un chemin qui nous amène au ciel. Nayoki pasi mingi ndenge ndeko ya kei ya mwasi, mais ndenge papa bondisi mitema na biso tolela terre. Akatisi ngabo. Azomine pa ya tata.
c'est que mosala esilaki oba mosala esili mpona kotika ya badevoiso ezanzela biso tobilengeli soki bakundaka bato awa nayebi te soki kotiaka baserkei nayebi te organisation awo ezaka ndenge nini me nakosolola na banyangeli bisolo nakosolola mpe na bato bandeko na biso badiacre soki papa akopesa nzela na motema nayoki nakunda ndeko ya mwasi topesa oyo esengeli mpo te bakunda ye biso topesa lokumu oyo akufi aza nde mwana ya tata na biso fami na ye batia eloko te biso nde bafami ya solo tokunda nzambe apakola bino. Tout est fini dans un climat serein et convivial, sous les applaudissements de fidèles chrétiens du message du temps de la fin. Les personnes en situation de handicap étaient devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Matete à la 4e rue de Limete pour dénoncer la spoliation de leurs terrains dans le village Mandéré à Bibois, dans la commune de Lancélé, dont ils sont victimes de la part de M. Chabani Niembo. Avec des pancartes à la main, comme vous pouvez les voir sur ces images écrites « Concession village Mandéré pour les personnes vivant avec handicap », nous voulons que la justice soit faite. Après avoir été reçu par le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Arnold Ngala Mouloumé, porte-parole de la circonstance, a fait le point de leur rencontre. Toyaki awa na cour d'appel ya Kinshasa-Matete pona kokutana na premier pambate makambo onyembo bandai kosala biso tu siko za ko continuer kaka. Tango toke amemaki biso awa toke na cour de cassation na Gombe bamoni ke tozaki na raison tozongi awa na cour basali nyonso ba plaidoirie et puis délibération tu sikoyo to bandai kozela délibération et yakate lelo to nous décider que tokita awa pona kutana premier to tourner mutuna tuna la composante swana qu'est-ce qui empêche que ba rendre justice na makambo oyo tozana ngo biso na Chabani Niembo tokomi tokutani na premier tango mongo na bango za kobela moyen ba délibéré et ça l'a quitté. Le quoi déjà nous autres moutouane comme makasi azongeli déjà musala total là dans apesibiso échéance il y a 2 semaines. Il n'est que par la récupération de leur concession située au village Mandéri en Célé, car ils ne savent pas à quel sens se vouer. Tozali ba maman handicapé na ba papa na bana ndenge toza bomona awa. Mais pas si na biso ezali ba congolais boye de biso bolingi ka to bima na balabala poto sengaka. To sombi place na biso po to vanda même angar muto abeti avandi mais to comprendre te nyembo ye mutazana mbongo akende ko welela lopango na biso aluka baninga na ye bato mbongo biso tozana na mantere mais ba ye azana kimbacheke na ndola mabela ezana na rapport mon côté batika biso ba zongisa biso lopango na biso ndenge président lobike tozonga awa dans 2 semaines tokozonga po tozwa solution boyoke la biso mawa. Le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Matete leur a promis que la délibération de leur dossier sera faite dans 2 semaines, faute de quoi ils vont encore revenir aux autorités judiciaires de rétablir les victimes de leurs droits et trancher en toute transparence et équité sur le regard de la loi.
koyembela bitumba esili babikisami babumikolo kombela yeso naemba nesengeluna yawe nambela nambela koyembela bitumba esili babikisami. Allez, merci beaucoup. Alors, avant de terminer, révérend Justin Manzé, pasteur y a Tabernacle de l'Isala. Église wa yimbo yo place ndeko botipo aza koyembisa. Ezape na kombo ekompe Tabernacle ya yimbo. Kombo moko otopesa bela mwana Tabernacle de ezaka na kombo fika Tabernacle ya yimbo kaka. Kombo nango ya kala sukaka na siko bato bakomi ebele na losambo nakobi esengo ezalaki makasi ngai nangi nabwakelo bafleur wana nyonso eza misala na nzambe en tout cas nalingaka komivante te mpona wana quand même kokoma esika oyo bamissionnaire bakomaka te ce n'est pas facile. Il n'y a aucun missionnaire na lolenge on a yebi carte de message ezali vraiment difficile. On même peut bato ya ndenge na ndenge kuna bato ya ndenge na memi bato ya ndenge na ndenge na memi moto ya liboso na mema ki pasteur Baruti moto ya mibale et ba serviteur ebele mosu ba utaki na bamboka pembeni tango nazo kende na bango ebele talaka pasteur Arthur Mosaka ya uti Paris ya Kikuna yepe wazala qui pris na émotion abi non bato il faut ça quand même quelque chose pour la bango et na cadre ya partenariat ya fondation na ODCS et je pense que yo qui peut kuna pasteur acheté bakandaki kuna bosolo ekei en tout cas ça facilité bato bakoko bakende parce que na prometaka bango na lobaka te na prophétisaki c'était mais nazo lobela bino pe mbala nyonso tango nakendeke tokende na bato na tu bomikanisela tozo mikanisela nalobaka te lokola nga na koti yao lokola Jésus akotaka na ndako ya Zachi ba disciple na ye bakotaka na ye pe Jésus a prononcé lobiko ekoti na ndako na yo po mwana motu ayaki koluka bapate oyo babunga na kati na ndako ya Abraham mais le même mwana na motu yango aye pe koluka bino nga aza nde mosali na ye nga naza ye te nazali nde mosali na ye ya moke d'ailleurs mais nazoyebisa bino te lokola nga na koti yao bato ebele bakoya komona bino même ndenge nazoloba bato moko bauta parlement européen batinda une équipe de à peu près 9 personnes baye pa na nga na yambi bango na tongo na pesi bango ingénieur Majozo akei na bango bazalaki accompagné na bato ya Rainforest Foundation mais tokana na Rainforest Foundation te pona nini parce que bango balobi il faut totika bango ka en état primitif to ya ka ko étudier bango ko yeba ndenge bazali tuzonabi pas question na yo kama kamondenge wana te baza bande konangai ngana lingi bien développement na bango babi pasteur Manze alors na étape wana to kanite na bi to kanite tant mieux na obunda na bundi pe pona bango tilelo une précision chose détail que j'avais oublié pour Natiango ezali que tango ba yebisi biso te ba mongo balingi bango te ezalaki plainte na bango ya début mais lelo bako su ko loba eloko wana te bako aussi me plaindre te parce que bos boyebi bino ba sauter pasteur Manza zalaka unificateur l'homme de l'affection fraternelle na linga ka bato nyonso bazala esika moko ba tribu ba race ba nini tout ça nyonso bato nyonso bazala esika moko bali esika moko ba solola ba sepela na esika moko c'est ce qui a fait que les loba pygmées bazala esika moko na ba bantu par exemple bangombe bambouza ba mongo ils sont maintenant ensemble et puis toujours peu stratégique que sont toujours kabola bango biloko tokenango à chaque distribution. So bakaboli ba pygmée allez moi stock moko kotika là c'est pour les bantous pour na kopekisate bazala na kanda tozu alikolo la bango te po ebanda ka bango me biso ndenge nini non
Maintenant, changeons de stratégie. To komate, so ba pigme bazui, bango pe bazui. Comme ça, ba repère sa bango li kambote parce que ba pigme baza moke. Et puis, ba ouais, sou benga na bango ba longwa wana, ba ki masu na bazamba lokola, ba koka ba agressivité te. Donc, c'est ce qui a fait que climat kuna batonyos ba koma calme, ba koma esika moko. Ils ont la raison passé manza ki kuna, ils ont la lokola témoin, hein, les kamboya sikeye. Et nazo bande terme na lo batte pour ne pas me vanter, mais est-il que batonyos bazalaka dans la joie. Batonyos va sepelaka. Bongo. Alors pourquoi choix Yimbo? Bapig me baza ici belé, pourquoi yo ponika Yimbo? Oui, parce que d'abord Tolanda qui évangile. Tolanda qui évangile, n'a qu'à quelque part frère Branham Malobi, évangile peut tambola rama mouké na civilisation ensemble. Hein? Je pense que frère Branham Malobi yango. Évangile est tambola kana civilisation. Et les le baté que évangile ndé même la civilisation, mais si que évangile les comme civilisation et l'andakaka. Je crois que c'est dans ce sens-là. Na pona ki yimbo parce que tant on a ki na kuti eta ya batu. Na tali pe situation stratégique nango par rapport na Yakata. Mais on peut quitter Yakata même à pied au koma awa facilement contrairement na ba site mususu ya ba pygmée. Sikoyo bango moko ko uta na zamba po baya na yimbo za facile contrairement na biso ko uta na lisala po koma yimbo ko landa bango musika ezali un peu difficile. Tomi limité quand même à où. Alors, à tout ça, là, centre pilote pour le pygmée nyonso ya bongandanga. Et dans la centre pilote, bana siko so babali ko tanga classe, ba uti na bazamba kuna ba ye. Yango na lobaki nazali ko kanisa siko pona un internat pona ko héberger bano ba ko uta musika po ba ya ko tanga ka classe. C'est ce que nous allons faire dans un proche avenir Sokonzambe à Tielibiso Maboko. Donc, choix y a un qui vraiment sur le plan stratégique, tout le monde a quitté. Il y a un peu moi accès, mais côté Kayim, kokende na bakapmo musu tokende ke. Par exemple, tokende ki ti na lototo. Eza ba pigme musu il faut tamula à peu près 20 km de route et puis une vingtaine, une trentaine de kilomètres de forêt vierge, je dis bien forêt vierge. Kuno ke nokuta site musu ba pygmée mais soko na komi na yembo bango nyoso bayaka. Je crois que tango yo komaki na yembo utaki ngonjo bato utaki po 5 bango nyoso bayaka. Donc eza ba ingonzo ba ya elanga ba ya ofanga ba eza ebele. Donc tout ça là qui y a un choix na no komona position stratégique na ngo par rapport à Yakata et puis les alliés site ya liboso to kitaki na kanisi momona ki pe borne na tia ki borne wana tia borne wana les alliés borne pona kotalisa te le premier arrivé yango ko même fongwami po moni na école batongi yango na matériaux durables voilà o besika mususu ezali te po eza jamba kokomisa oyebi kotonga isika wana l'état tia ki makasi mingi parce que kokomisa brique isika wana kotonga eza facile te parce que na Yakata biloko ezali te faut ko uta nango na lisala et c'est là qui est tumba entre la population riveraine na entreprise qui n'est pas non ils ont des singles années pas pour Liban no batindi biso awa wana moi moke coup de chapeau dans l'état congolais. Très bien. L'état congolais ça la rapé boyer wana bana bango baza kotanga et on s'appelle ça écolo mobimba parce que ici il y a beaucoup de défis. Batongi écolo na mbula nini depuis 1900 en 2000 non pas 1900 c'était aux environs de 2009 non pas 9 entre 14 et 15 tant batonga qui ba école moderne à 5 chantiers. Très bien. Donc vous êtes parmi ba programme à 5 chantiers ba 1000 écoles. Voilà. Oui matata lansaka wana depuis le peu besoin voilà ça c'est bien. Alors mbala mususu na moni pe boyaki opesa quand même moi bilongo na bana na ba rentrée je pense que ezaki na ba rentrée botana ba image yango je pense que ezalaki na rentrée scolaire ndenge bana batangaka ba mama bakendaki bazoka bolela bango mwa biloko yango oyo ezaki mwa bilamba bomelaki bango tango memela bango oui oyo ezali oyo tosalaka chaque année oyo tosalaka ngo ndenge ozomona c'est chaque année ce qui en est mort peut-être l'équipe deuxième parce que tosalaka nini so que comme fin de l'année tozwi cette scène na lisala to collecter pe biloko pour ba pygmée to kena ngo to pesi bango cette scène ya molimo te tango to pesi bango ya molimo to kaboli pe bango ya mosuni pona kozipa pe lo poso na nzoto lokolo et puis
Tant que nous allions ensemble, nous partager moi repas ensemble, et c'est comme ça que nous faisons tout ça la Congo presque chaque année. Ce qui m'a beaucoup moleki. Ah oui, ils ont rentrée scolaire à Bokabola Babik. Bon, ah ouais, maintenant, ils allaient tant que l'école est tongami, tant que l'école est tongami, na projet à ton école wana. Partenaire à l'État congolais Banque mondiale a prévoyé qui porte bana bazo makoki ya kotanga. Pe baboti bazo makoki ya kufuta la bana classe puisque na ba période wana classe ezaki nano ya kufuta bien que bafuta ki na bangote Banque mondiale a lengeleki nini koli oyo yemo ba pesa ngamba otete na sombango ba sombi balobi ODCS tala biloko no pona bano ya pigme yango ba na ngona libongo to récupérer yango nde tozui ministre il y a éducation pendant les talibans en classe parce que bakite scolaire ils alaki toujours peu ministre il y a agriculture pendant les tali agriculture parce que bakite agricole peu ils alaki pao machette Congo biloko wana ils alaki na lobi oyo loko les a loko il y a partenaire il y a l'état congolais na okenenga yimokote na yo comme la gouverneur dans le précédent ministre de l'agriculture, na ministre de l'éducation, pour tout kende ça la distribution et biloko parce que on est allé et outil na ONGT, on est allé à port. Il y a l'État congolais, na partenaire na Banque mondiale. De to kende qui au mona ministre il y a éducation à Azali Mwasi na tango wana ezala qui excellence Magui Gonda et puis ministre de l'Agriculture, Ezalaki, Excellence Jean-Paul Mwande, ministre provincial, bien sûr. Nathan, le gouvernement, il y a M. Essimba, premier gouvernement provincial, il y a Mongala. Donc, na memaki bango, na lubiboya kotala, parce que biloko l'État, partenaire à l'État, tindi et sengele kabolama en toute transparence. Si, Batono Sobamona. Allez, on va terminer parce que nous courons derrière le temps. Messieurs et dames, nous sommes en direct. On va peut-être aimer. Félicitations. Félicitations, pasteur. Félicitations à Batono Sobosana, Baron Mosala. Na Monique Mosala, les Amakas. Na Monique Mona, na Salem, il est pas dans la Katia Mosala. Oui, Azali, coordonnateur national. Il y a ONG, bien qu'il y ait ONG dans la Batubélé, na Misale. Très bien. Une centaine d'écoles. Tous en bilanga ba élevage, tous en biloko wana tout. Et ils allaient mosala makas. Mais bon, tous allés. Allez. On va terminer. Bozali ebele, bozolanda biso le na Tongo, na lobangi na mio tous en 3 mois ya récolte na Kinshasa, na Congo en général, na bato bazali banda. Opération pesa esengo na mwana ya pigme, pesa esengo na mwasi ya pigme na mobali ya pigme. Eloko tosengi bino boya na bilamba ozana ilamba moko moni keza malamu mozola tango lisusu e kimi yo to eleki yo monene to ya sika oyo sombi ozana savon ozana café ozana sukali nyonso ozana licheti oyebi okoiko ya nango pesa bango esengo siège ya Bosolo ezali avenue du Livre numéro 75 tozana na Gombe en face ya Roger Frère tozosenga bato baya nango bato bazobenga biso bazali ebele moto mosu peso kokangi biloko moni kezali ebele me moya ko ya nango ezali te tokoki pe ko ya kozwa yango. Donc contactez-nous à travers ce numéro, ils allaient afficher au bas de votre poste téléviseur. Ceux qui ont mis un numéro, on a toko kipe koya, ceux qui ont la makasi à koyate. Mais ceux qui ont la makasi, il y a un tigre à siège à Bosolo et go comme la biso. Alors révérend, tous ceux qui ont dans la souka, on a ngonga, tokanaki comme la mingi mengonga ça biso passe. Confusion les appels moi mingi na bino message à Branham. Confusion les moi mingi. Batomsu ya bino bago sambela Branham. Branham azai sous-souter. Bato musu pe kati na biso débat musu ebimi na kati ya message ya communauté Branham nenga akei ezana moto esengela kia sala relève pour na Branham esali matata yana bawo bandimi bawo musu bandimi te moto ko sala relève ya Branham azate est-ce que zaki prévu ce qui Branham akufi to nzambe abengiye moto musu esengela kia kitana na Branham pour sala relève est-ce que zalaki prévu na message to bozalaki peut-être na promesse wana oyo bato mosu ba ebité pe bato bazo adoraka Branham bazo zala na erreur to eza compréhension na bino oyo bato mosu ba ebité et puis koleka o mingi wana pona zo tchalika moko obe sika moko yota ndeni okabola yango to uti omona makambo so ebimi alikamo ya niwe to yebi ke bino na message
tout le ensemble na mobimba likambo ya message Branham azalaki na niwe amonaki pe niwe mais tolandi ba déclaration esalami moko ya bana ya moninga na bino mosali azwi maloba na kati ete na kati ya losambo pe alobi ke Branham amonaka niwe bote amonaka nde photo ya niwe eke ye amoni niwe tata na ye pe amoni niwe lecture na yo spirituelle na bana nzambo bazolanda yo confusion eza wapi qui dit mieux message elobi nini. Merci Sango, otuninga moto na moko pertinente. Pezali par rapport na mosala on a zo sala parce que nazali prédicateur de l'évangile. Nazali ko prêcher évangile ya tango na suka. Ndenge nzamba tindi prophète na ye William Marion Branham. Na kanisi na yebisi yoti na yambi Sango yo depuis na âge de 17 ans na 1977. Puis na bandi kote yango na 1979 les lots 44 ans comme prédicateur et un message à frère Branham. C'est vrai, natango à frère Branham batongo susu babandaki ko adorer ye. Mais frère Branham andimaki yango te, aboyaki yango na lolenge moko mabe, aboyaki yango. Kino tango aye kote sur message le serpent écrasé na kati ya révélation amono ki tenyo kawana et koti na kati ya nyoka ezo ya beti yango me ekufite et koti na kati ya moi etant ya mai moke bien non yos batangi ya message batangi ya bible ba yebite mai elingi koloba peuple alors nyoka wana ekufite bukanika mo Congo me koti na kati na etant ya mai moke pe et se dissimuler. C'est-à-dire, nous avons adoration ya Branham et koufite. Ezali na kati na etan ya mai ya mokie. Boyebi eloko ni etan, to eloko ni mai elingi kolimbola. Na Bible, to pende na kati na message ya frère Branham parce que message ya frère Branham n'est rien d'autre que la révélation complète de la Bible. Pour na o etali moto ya lingo adorer Branham, pour na ngana monaka Nazana na problème mon côté c'est sa foi, c'est sa croyance. Ezana batu mususu akwa adorer ngombe comme nzambe na ye, bon, c'est sa croyance. Donc na croyance na ye wapi. Moi je crois que nzambe na ngai de Jésus-Christ ye moto atindi William Marion Branham. Ye lokola croire Branham kazali nzambe na na problème na été, il a son droit pour croire loko yo ye alingi. Pona oyetali relève. Pona oyetali relève. Ngai na tangi na mosakoli na kati na mosakoli Branham amoni sibiso te age moko tango messager ayaka tango messager azokende ba auxiliaire nde batikalaka pour na tina na ko continuer na évangile. Qui sont les auxiliaires? Ce sont les Éphésiens 4 naza na commentaire ya kosala likolo na ngote et na age ya suko yobuye nzamba ko changer Bible na été. La Bible reste telle qu'elle est écrite et révélée dans le message. Il y a prophète William Branham qui n'est que la voix du 7e ange, message d'aller proclamer. Et puis, ce qui est le messager accueilli, le messager l'homme accueilli, le message reste là et c'est le message qui présentera l'épouse à l'époux quand l'épouse arrivera. Message comme ça là yango. Mais message ezali kasa ya mikanda te tope ba cassette te mende loko ezali kat na kasa ya mikanda wana na ba bande wana. C'est ça le message. Alors Éphésiens 4 ba ko kamata yango ba ko yokisa bato ba ko te ya bato et ainsi de suite. Et puis message yango moko e ko présenter épouse et pas na époux wana Branham o ngana tangi Branham yango wana. Mais retourna ngana pesa mutu na pesa ya na likambo na tangi te. Non, ngana zali libre en tant que serviteur de Dieu. Na communiquer bato ba conviction na ngai. Ngai na sosoli. Parce que na moment na zolo basiko boye, il y a des milliers de personnes. Oyo balanda ka ministère na ngai, pe ba soutenir ka yango, ezala na Kinshasa, ezala na Congo. Donc aujourd'hui ma relève te. Na relève ya moto moko oyo okita na mosakoli. Na moni yango na message ya frère Branham te. Na moni yango pe na Bible te. Alors naza na commentaire likolo na yango te. Donc moto amekoli si relève azalo kwa pomba. Bon,
ça n'engage que lui-même, ça engage lui-même. Mais pour le peuple de Dieu, oh, bazala croire dans le ministère nangai, ngai pasteur Manze. Mais sengeli baye bati, ngai pasteur Manze na moni yango na message était, na moni yango na Bible était. Même soko bazu ba écriture, pour la embellir yango. Irénée atikalaka, Intel atikalaka, c'était par rapport na église ya Éphèse. Église ya Éphèse. Nani Paul akei atikeli Timothée, Timothée akei atikeli Jean akei, je pense que c'était Polycarpe ou Irénée. Wana azolo bango pona âge, ni pona église ya Éphèse en tant qu'église. Pas par rapport à l'âge parce que ba âge de l'église ça qu'on se succédé banda Éphèse, Paul, Smyrne, Nani, Irénée, Pergame, Martin. Donc, il y a la Odyssée. Voilà. Donc, pendant Oyetali Niwe, dire que Frère Branham a mon Niwe té. En tout cas, écoler pendant la message à Frère Branham. Frère Branham était dans la Niwe lui-même. Tant que constellation, il y a 7 anges, il y a qui? Tant que Frère Branham a allé déjà dans l'ouest, nous avons allé à l'ouest. Tant qu'on a commis à l'ouest, kuna na ba montagne Arizona, et si ka constellation na yaki ko zoyer, ko Frère Branham monela ngo liboso de vision. Vision ya ba premier ba ya ba ndeke ya Mike. Mike pendant le kona na bolayi à 1 cm à peu près. Avec au monde deuxième groupe, ezali ya ba ndeke sous forme ya ba pigeon ba colombe. Troisième groupe amoni ba ange. Il y a la direction, je pense, il y a ouest. Bah, on bazo na ouest. Ndenge bazo ya. Frère Branham mona ki ngo libosonde dans une vision. Et après, les kamongo goya kokokisama tango bazali na bangomba wana bazamba wana ya Arizona, je pense. Constellation wana ya ba ange ba kiti sambu. Ba bendi ye na kati na bango. Kat na ba ange sambouane ezalaki messager ya ange moko. Mais le septième messager, c'était lui-même le Christ. Yende motoyaki na livre ouvert, kaka mokolo wana livre ouvert, et pesamaki na ange terrestre mokolo yango wana. Mokolo ekokisaki Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7. À moins que mémoire n'angé ko sangai. Mais ce que nazali motangi ya message ya solo que mémoire n'angé ko sangai te. C'est ça le jour où Christ, l'ange qui était enveloppé d'une nuée, arc-en-ciel les akina mutuna le kolomoro na mai na mokili, tenant dans sa main droite un petit livre ouvert. Frère Branham habite tango ange na kokita koya kokuta ange terrestre dans la venue oyowana. C'est dans la brèche. Le message la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Frère Branham a lobi en pied. De tango ange wana à cause du livre, on a proclamé message. Message, on a sous forme de brochure, na bande. Bongo, dire que Frère Branham a monokité alors que yenda zalaki na kati na bango ya moni photo te, a moni pe vision te wana zali likambo réel. Abikeli yango. Ange wana zalaki ko bombe torse azo kotala kakaye, muto sa loko les ongi par derrière. Sikoyo tango ba bimisi na constellation na bango ba kende sika niwe wana eke kozala formé. Alors dire que Frère Branham n'a pas vu la nuée, en tout cas ça c'est de l'ignorance. Ça n'engage que celui qui l'a proclamé ainsi, mais je pense que mais bino boza na bana il faut bana na message sengele tanga bino ils formé bana botangi sabana mala ta sapato na biso si maba mabatu na bafoti te message ezali kambo ya famille soko bola umeli na ino message ezali kambo ya famille te botangi sabana batanga. Bon, là, na koto kuna te sango pe na lobi lokote na bika botangi sande bana na sukiwana et puis ba o bazo kolanda biso ba yebati Frère Branham était dans la constellation. Dans ce qui a formé la nuée. Bah, où il forma qui nuée, c'est là qui vision, c'est là qui une action réelle. Oh, il te frère Branham a koti kat nango réellement. Très bien. Ngala lobika botangi sabana. Poso botangi sabana te mo komsu binoka boko tourner les dos, boko bimisaka pe ba lion na balabala. Boko ya ko koma na discernement. Botangi sande bana, botangi sabana. Nzamba bengi bino botangi sape bana. Wana lo ngala sengi.
Ouais, okomote obobalusi pe bokomi pe kodiscerner bobimisa pe nzokwawa na place abekirei baolata sapato biso tolati évangile baokontinue na yango mais bakontinue na yango na botangisa bana badéclaration ya basentiment te botangisa bana bosolo ekomi na suka mpona mokolo lelo nangaki tolobela likambo ya loi ya chani opesa pe makantina lokwa mosala na nzambe proposition moko ya loi oyo ezosenga baposte oyo eza ya makasi ya mboka na biso moto akoki kozala président de la république esengeli azalaka moto abotami na tata na mama bakongole bato mosusu bakomona likanisi yango malamu bato mosusu balobi ekodivise estce bino kote ya basali na nzambe ozomonaka likambo yango eza na molongo ke bakanga mpenza likambo yango oyo akoki kozala mokonzi ya mboka président ya assemblée ya sénat baposte oyo eza mpenza ya makasi esengeli kaka azala moto abotami na tata na mama kongole soki wana te azwa esika te akoma makambo mosusu me kokoma na baposte oyo ya makasi wana yazala nango te ekabola biso to eza na molongo nayebi te mpo na nini mobeko ya ekolo Congo mokabola bayi mboka Congo nazali koyeba mpenza ndenge nalimbola te parce que soko mobeko mondimami ndele parce que mobeko yango mpe mondimami nano te naza na commentaire ya kosala te parce que ngambo oyo bana ya Congo oyo biso totinda bango na parlement ngambo oyo bango bakokende toboya ndenge nini bavote esili eza lokola frère Branham alobi soko apesi exemple ya ba républicain na ba démocrate soki ngambo oyo ba démocrate balobi te bikambo ezali bolokwa bazali majoritaire ba républicain batengeme bekotengeme soko pe ba républicain ba voter eza tant na bango ba voter baza majoritaire soko ba voter ba démocrate batengeme bekotengeme pourquoi mboka ko kabona pona mobeko mboka ezengeli kabona pona mobeko te moi je pense que ezali nde bato ya libanda ya bamboka mosusu baza ko intoxiquer ba congolais po ete bawela na likambo esengeli bawela na yango te totindaki ba député na parlement pona nini totindaki ba député na parlement po te bakata makambo na ndenge oyo bazo komona ngambo oyo mboka ezo kokende bango baza bato na mayele toponaki bango totala eloko bango bakosala donc soki balobi te mobeko wana ekokabola bato nga nazomona lokola congolais akomi nano maturité na politique bete bazowela na kaka kobunda kaka pour na baintérêt na bango loi ekabola bato te boni bino kuna lisala quand même mandat ya Fachi epesi bino elikia bozomona ke makambo tamboli malamu pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour être honnête na yebandelinga sosolo ko yete mais si matango na yeko tala bi moto yo mobile mwana mobile oyo akuti mboka nde na bozindo ya mabe tolo ba bozindo yango -100 au-dessous de 0 par exemple nase na 0 mokama nase bongo po abanda kobimisa mboka akoma na -80 -50 -100 -10 -5 -1 na 0 ezana no musala munene bongo asali musala soki bato balobi te bilan na ye nazotanga na ba réseaux sociaux bato mosusu basosoli malamu te bazokopesa bilan te bilan on ekoki te tout ça bapesa yo okokango ndenge nini mboka ekufi na ba 50 ans ba combien d'années yo moto aya abongisa yango mobimba na 4 ans et yo bongo ndenge nini moi je pense qu'on doit lui donner la chance d'avoir un second mandat sikoyo lokola bimisi mboka na moi tokomi quand même na to -1 to pe na 0 sikoyo tomona pe ba action oyo ezomata à partir ya 0 1 2 tie matape donnons-lui la chance c'est un fils du pays un fils majeur du pays qui aime son pays alingi mboka na ye to pe sa ye chance nazoloba wa des milliers bazolanda ngai bo bayokaka ngai baza ebele nga nasala politique na moto te nasala propagande na moto te nasala pe na politique te mais en tant que congolais lokola makila na nga eza congolais frère Branham malobaki je suis américain mon sang est américain tout ce qui est l'Amérique me concerne ngai pe moko manze na ko lobate je suis congolais mon sang est congolais tout ce qui est du Congo me concerne alors na moni mbongo wana ezali na makambo ebele pe ebele zana na chantier donnons-lui la chance. Très bien. Il a très bien travaillé. Il travaillera encore mieux. Très bien, merci. Pasteur Manze, ami les Pygmées, président de l'ONG œuvre pour le développement culturel et social.
ODC sans sigle était notre invité Bolandi Epe Boyoki. Alors, ce qui est soit zongité Torokutan Sumbalo Ekoya, Ozoke Nemobembo Akopema, bon voyage Nayo, bisque Ozoke Nao, quand même Ngonga Kopema, le roi Ozoke Ndepe na mama. Mais motomo kwa zone di mate que Yesu akozonga. Motomo kwa zone di mate que nkola tindi mosako na tango na suka. Kamera yango yebisa ili kamomoko. Yesu akozonga lineto ezali o mokili oyo ekosuka o so yembaka kuna bongo. Yesu akoya solo. Lineto alizali solo. Liboso na lineto alisekwa alizali solo. Penzamba tindi mosako ule Marianne Branham solo. Tosalaka na bato ba polémique te meto yebisaka bato ba tongolo sango malamu po bandima pona lobiko na milimo na bango. Tozalaka kosala ba défi na ba débat te surtout linga makambo wana te mais Yesu akoya solo. Sango na yebisi yo boyi ngai na kati na libota nazalaka mwana moko kakape kpokoso bato bakokai ko ndima ngai te koyeba pe lolenge na ngai te mais lelo message oyo ekomisi ngai ndenge na koma atofinga ngai atosala ngai boni na talo be kotala nye grâce na message oyo ekomisi ngai chrétien. Je crois que message oyo ekomisi ba véritable chrétien ote ba tomosuso ba église monsieur bolimbisa ngai na sa polémique était mais message est formé de véritables chrétiens, de véritables croyants. Il est vrai que ba pirate peut bazanga toujours te mais message est formé par véritable chrétien pour confirmer que Nzamba Tindaki prophète William Marion Branham sol. Et il y a un enlèvement que nous attendons. Na kanisi na sukiwana. Bandeko ba otuna mituna est-ce que Yesu azonga to Yesu akoya pona bato mususu ya message pona bango Yesu ese aya. Bato mususu balobi Yesu aya na note. Yesu ayaka mbele ba costume oyo tolati oyo tokolata te mbele mama ye mo ezali te mbele nini morgue ezali te mbele ba cimetière ezali te parce que tango Yesu akoya ba question na nyonso ozala régler c'est tout. Tokoti na bokondi tokoti na enlèvement fête ya mbula misato na ndambo, ensuite tokoti na millénium Jésus-Christ gouverneur mondial et puis tokoti na éternité konuna ekozalate liwa ekozalate malade ekozalate mais oyo Yesu ayei lelo na tango bato bazoko kufaka pe dollar ezomata wana na ko comprendre te mais ngana ebite Yesu akoya akorégler ba question nyonso akoya Yesu akoya iyo Yesu akoya iyo Brana Mateya walobi Yesu akozonga iyo. Yesu akozonga. O Yesu ayina note soke isa yaki dollar ekosila esute mikakatano ya nzoto ekozala te ekozala nde sengo ya kobika libana libela. Mais Yesu akozonga. Yo lobi ke Yesu isa ye bongo dollar emati ndenge nini. Ndenge nini IDP sezo continuer ko diriger pouvoir. Yesu pe na kati ya mokili pe Tshisekedi président. Yesu pe se azongi Kagame pe azonyokolaka Congo, Yesu pe azongi, transport pe à côté à Kapela mabulu pe tondi, Yesu azongi na notaire. Milengela, mibongisa, il y a un ciel à gagner, il y a l'enfer à éviter. Ezali réalité. Tango musoko lo bangala yokaka te, mais rappelle ko za lata na TV ya bosolo ba ebisaka yoke na kozonga. Milengele polobito ibingonga te, liwe koko ya lelo. Ceux qui azumo kana ko benga yo lobi na yo sima liwa o koleksango wapi. Merci papa pour natango na yo pesipso ya motuya. Je pense que tango uta bisiko zokende kopema soko zongia so nzamba lingi to komona to solola. Merci. Allez, ça a été un plaisir de partager ces grands moments. Je pense que opération à couper ça ne pas babik mais à continuer. Nous sommes sur l'avenue du Livre 75. Apportez vos dons, ma contribution à la bison, ça fera énormément plaisir. Allez, on va prendre une pause. On va revenir pour la deuxième partie de l'émission. À très bientôt. Moji mwabana. Kamata salaire bakati mbongo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozolela nga livance. Olingo bubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo sa biso. Tata, loko lo bito funda
tokende kofunda voisin na biso oyo azalaka magistrat tozoleka salaire kadi tokenda voisin na yo mpe biso mpe bamagistrat bakati biso mbongo tokamwe yango nazokoma plainte napesa avocat na nga tofunda leta na mbongo ya pasi boyo tozofunda 4%. Tonton Elo, s'il te plaît, je pense peut-être que vous allez bakati bino mbongo à Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que va me libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour kozwa en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État mpe abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Tout ça concerné Papa, nga mobali nga za policier. ngai nakende retraite mpo nakende kokufa te ya solo Sensap liboso ezalaki kaka mpona bato ya fonction publique kasi depuis juillet 2022 tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango abakisi ba militaire ba policier ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire ba professeur ya université na ba magistrat. Donc boka moté soki ba kati bino mbongo ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire bah, maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malades. Avec Sensap, retraite ya ba agent à l'État eza sous le kamwa kobanga te. Retard ezalaka te, nkokoso ezali te. Telle ba condition tozo yambela ba retraité. Mais telle ba condition. Nyonso lobi eza malade. Et bongo soki agent wana kufi. Soki agent akufi. Eh bien, molongani ou atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye ti soki a balité ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Tobaga ki papa. Soki za pour la retraite. C'est que na Sensap retraité à l'État kozongre le kum na ya kalako. Exactement. OK. Le président a cotisation retraite. C'est ngana liana ngamta liboso. Te maman. Ezali kelembate. Ezande po mokolo papa a besoin pension. L'État a foutu à le fonctionnaire nyonso pe akelela te. To pe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail bazoyer en charge. Et nous ko bate mosali nyonso ou a foutu makana l'État bakobanda okata ye moi quelque chose. Pote tango ko pension l'État aye bakofutaka ye. Voilà. On se solide. Sensap pona lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.